Voilà, bonjour, bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes dans le monde, je vous salue. Et ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette petite analyse. Salut à vous, salut, salut. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Voilà, je viens faire cette petite analyse pour na elongio bozomo na liboso Papa Mukuna. Papa Mukuna oyo azalaki libéré depuis lundi. Aujourd'hui on est mercredi. Depuis lundi, Papa Mukuna a été libéré, acquitté. Libéré et acquitté. Donc babilo ko nyoso ba charge nyoso yo notre sœur Mimi Chibola apportaki likolo na ye balongoli yango nyoso ba libéré ye. En tout cas na ye ko sala vidéo pour na libération Papa Mukuna te. Parce que c'était vraiment normal, parce qu'on a vécu, on a vu, nous tous, tobande koyoka mwana mwasi on a sali ba vidéo ebele. On a vu les incohérences o ezalaki na kati ya maloba ya Mimi Chibola. Incohérence o ezalaki na kati ya maloba ya Mimi Chibola biso tout mona ki yango. Donc ce n'était pas une surprise l'acquittement de Papa évêque Mukuna. Acquittement na ezalaki vraiment surprise te. On s'attendait à ça. On attendait que batika ba ko libérer ye. Parce que Mami Chibola leki na ba émission ebele to mona ki vraiment que Babiloko bande koloba, ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas na kokotsa musali ya Nzambe na kati ya prison parce que Babiloko ngwe bande ko simba kate alobi lelo boy lobi alobi boy. Mais à ma grande surprise, tomoni Mami Chibola aye ko sala appel. C'est sur cet appel-là que je vais faire une vidéo aujourd'hui. Sur cet appel. Sorti, c'était normal. C'était vraiment normal, on s'attendait à ça. Que notre papa évêque Mukuna puisse être libéré et acquitté. On s'attendait vraiment à ça. Moi personnellement, j'attendais qu'on puisse libérer cet homme-là. Azana ba mabe na ye oyo tozo obligé to citer yango awate parce que tozo pe na ba preuve te ezaka ba lobi ndenge ezalaka na communauté na biso ba loba ki boye bazongisa ki boye to yebi ki azana ba mabe na ye ya ba lobi na biso to mesana wana. Au moment où moi personnellement, je n'ai jamais même été à ACK dans son église. Mais quand on est dans la communauté, na biso, ndenge zalaka na YouTube na biso communauté, ba lobi boy bazongi si boy. Pour toko lobate ki azana mabete, au cause na ba mabe na ye. Mais oyo, c'est que notre sœur Mami Chibola salaki asalina papa évêque vraiment ne, e bande ko tenir te. Ezalaki vraiment en tout cas, ba incohérence ezalaki belé na kati kuna. Oh ba violer ye. Après qu'on violer les sous yo bazo violer mais ba violer 4 fois. Une fois te ba violer 4 fois. Ba violer 4 fois et puis chaque fois bon kendo violer bozo zo rendez-vous. Dernière viol na yo mutu apesio politicien munene ya mboka na biso apesio conseil. Lero ke ko senga conseil na biso ki conseil ya nino kende ko senge pa bango. Ba yebisio ke il faut filmer ye. Tu t'arranges 4e vol, yo moko bengi pasteur, bokei place bokende ki kune pa na ye. Ok na caméra, yo moko bandi ko filmer pasteur, o filmer ye. Donc viol yango bazo filmer yo ozo le la peine soki tatu wanye, soki nzambi wanye, donc ozo le la bisengo na yo, oye ko bimse la biso yango ke viol. Donc ça n'était pas bien préparé. Donc dièse na bango ya ko kangisa Mukuna ezalaki bien préparé te. C'était mal préparé, c'était vraiment mal préparé. Yango moni tokomi place oyo, tokomi lelo. Donc on s'attendait na libération ya pasteur. Mais vidéo on a ko sala ngo pona libération te na ko sala ngo pona appel oyo Mimi Chibola asali. Mimi Chibola a sali recours alingi ba kende ba continuer ka ko samba parce que comme vous voyez na coin awa Mimi Chibola a commis que souci na ezali ba continuer ba oki ko pesa adversaire ne raison te bango pe babola bazana besoin ya état de droit. Donc Mimi Chibola il veut que ba continuer ko samba na pasteur après libération ya quittement ya pasteur oyo ba juge na ba magistrat ba vanda ki ba bandi ko solo la batali ndenge loi na biso elobeli ba luki ba preuve après avoir ko étudier tout ça là ba ye ko zwa décision et à acquitter les pasteurs. Mais Mimi Chibola alobi aza convaincu te na acquittement wana parce que raison eza ya ye.
Nangina ebisa Mimi Chibola boye. Pona sali video pona Mimi Chibola. Mimi Chibola. Oebi e pa biso toza terme moko boye tolobaka. Eloko nyoso ezalaka na ebandeli na suka. Et puis eloko eleki tika na vie ezate. Tika eza très important na bomo ya mutu. Mimi Chibola tika ezalaka important na vie ya mutu. Tolandi ba emission olekaki ba emission na bosolo na politique. Ba contradiction ezalaki ebele na kati ya maloba na yo. Tolandaki première voice na yo oyo o relataki situation nyonso ya yo na mukuna. Ata soki mutu aza juge te, à partir kaya maloba no, on sent que il y a pas la cohérence. Tolandaki voice wana, tolandi ba émission ebele osalaki mususu pa Marie-Laure, osala avaba kanga pasteur, ba eko kanga évêque. Oye ko sale pa ya bosolo na politique, oye ko sale pa ya papa Molière dernièrement. Ma chérie, tika. Ma chérie, Mimi Chibola tika na yo ma soeur. Tika ndeko nanga mwasi tika eloko eleki tika na vie ya mutu ezate. Tika biloko wana Mami Chibola, tika biloko yo. Tika yango ma soeur, tika biloko yo, tika yango. Tika biloko yo Mami Chibola, tika. Parce que, omoni, obengi déjà adversaire na yo. C'est que bokende ki na jugement. Avec un adversaire, donc, ils allaient combattre, boza à des personnes, boke combat. Toi et ton adversaire. Na kati na bino mibalo, ane faut kendaka na mutu na yo na eloko moko ke. Na kati na biso moko, il faut a gagner. Soki ozo sala eloko nyonso na vie, ozo yebate ke, ko perdre pe zalaka. Okende ko tuta, no ko tuta place ba tuta adi. Il faut yebake, ndenge obengi adversaire na yo. Na message o tweeté. Yebake adversaire, ba minimizaka ye pété. Adversaire aza adversaire, moko na bino il faut gagner. Soki yonde o gagner te, tika adversaire dima ko gagner adversaire na yo. Parce que combat moko te o bakenda ke yo ko banda gagner. O gagnaki déjà au côté presque 3 mois na prison. Si je ne me trompe pas, 2 ou 3 mois comme ça, à Saline à prison, tu as déjà gagné, maman. Mimi Chibola tika ndeko nanga mwasi, tika biloko yo. Tika biloko eza minene eza ya niveau na yo te. Tika na yo. Tika na yo biloko eza biloko politique, il faut arrêter. Mimi Chibola alobi andimi libération ya mukunate, andimi acquittement ya mukunate. Ye alingi baken ake déjà na appel. Ake asali appel alingi basamba lisusu ba continuer ka ko samba. Mimi Chibola ozobo saneloko moko moni. Dossier na yo oyo ata mutu oyo asala droite. Biso ba oto sala droite mais ba incohérence moko ezalaki na kati ya maloba na yo okamwa. Olobi ba violer yo ma soeur. Mais yo mutu ba violer yo 4 fois. 2 fois na kati ya bureau ya pasteur, 2 fois na ndako ya bureau ya pasteur o ezalaka na mbinza. Mama, ezate ke o bakangela ki o na ndako, nde babande ko violer bakangeli o kuna pasteur ayaka violer o te. Tous les 4 fois, babenga kayo, oye, bozwani pe rendez-vous, oye pe na bureau bosali. Première, ce qui va violer ki o une fois, tout le monde allait accepter. Mais maman va violer o 4 fois. Tu n'es pas moins à 18 allez babande ko violer yo. Ba violer yo 4 fois Mimi Chibola. 4e fois au sali kutu infraction moko munene. Otanga ki kombo ya politicien na biso moko otanga ki wana na kotanga na kombo ya yi awate ponga na tanga ba politicien te. Olobi okenda ko senga conseil après 3 fois okenda ko senga conseil pas politicien wana. Ye ayebiso wapi ba preuve. Nyoso wana ezo bimana munoko no yo wapi ba preuve. O sali 4e rendez-vous na pasteur. O bengi pasteur o prépare caméra. O tie caméra na kati ya voiture. Pasteur asili si ko sala évêque asili si ko sala na makambo na bino bo salaka. O se permettre o filmer pasteur. O yepe nango o pesi batu na yo et puis o publier yango. O ebite ke za infraction.
Du fait ya ko filmer mutu sa consentement na ye. Ko filmer mutu sa consentement na ye. Eza infraction munene. Mutu ba viola ka 4 fois te. O gangi te, o lobaka pe na mutu te o kenda kaka. Troisième fois, qu'est-ce qu'on senga conseil, ndenge nini okozwa mbongo et pas pasteur, ba ebiso filmer ye la biso. C'est que okenda ki ko filmer ye ozaki consciente. Et c'est là où ça devient une infraction. Ce qui est là qui azo violé au filmer ye mbango enge mona. O wana penza bozaki à l'aise, o pesi masuba, bosali makamnabino, ozo ganga nzambi wanye, tout ça là. Donc, tu étais à l'aise dans vos relations. 4e vidéo, oyo saliki, oyo 4e viol, oyo filmaki mama ebimisi yo libanda et la kisi keza violté. Bato ebele bakoloba, bato ebele nazoka na media na biso ya communauté bazoloba. Pona nini bino basi bozolobela moninga mwasi te. Toki ozala basi ka ya bazoba te. Ke toke na mulongo parce que toza basi to défendre na babiloko eza ko défendre te. Ce que bato ebele ba comprendre ko défendre baninga basité. Ezali soki mutu aza na raison na yaza mwasi. Boko défendre ye. Et loko ya Eliane par exemple to loba Eliane na Moïse Mbie. Moi preuve muke ezalaki na sens que to monaki voice batuya comment ça s'appelle? Quand on a qui voice oh batu ya Moïse Mbie bakende ko solo na ba Eliane. Toyoka ki yango ezalaki clair. Batu pe ba responsable batanga makina to oke pe ba voya batu to yebi ba responsable. Et puis pardon, il y avait aussi cette vidéo là, il y a clip. Oh bande pe ko lakisa biso eloko moko boy. Mais mami Chibola toke ndeka ko défendre parce que za mwasi toke ndokota na buzoba parce que moi sinon sonde azazo bate ezate ke soki bozali ko défendre basi nde bo défendre na ba anti-valeur non eza basi sinon sonde bazo bate toko défendre ba anti-valeur te na début biso no soto bande ko défendre Eliane leto e ko mona buzoba ekoti on s'est retiré. Mais au pesant à Mami Chibola, franchement, dès le début, il y avait des désordres. Comment moutazo violé yo zo ganga man nzambi wani. Oza à l'aise, ozo pesa ba masuba, o se filmer, nzoto no mo bimbo, filmer pasteur nzoto no mo bimba. C'est que ezala qui violeté, c'est là où il y a le problème. To yeba ko klasaka eloko na place nango. Mami Chibola na pasteur muku ne y avait pas viol mami. Ce qui va libérer et qui a lingi ko funda yote pona vidéo wano filma qui est maman laisse à ton coin. C'est une délivrance. Ok de Luka passer à makasi ba délivrer yo tu recommences ta vie à zéro. Parce que dans tout ça, au moins une histoire nyoso oyo sala ki na pasteur mukuna. Ezali ndenge bozala ka pressé na vie olingi ozwa immeuble oyo otokite o sali eloko mo ote. Tu te fais passer toujours comme une villageoise là, au yebi kolobate, au comme benga FCC. Donc tu te fais ozo ça lokola ignorante poto loba je ne sais pas quoi. Mais nous ne sommes pas des exact que poto ta la cabine na ba média de toza ba bête. Nous ne sommes pas bêtes. On sait faire les parts des choses. To yebi ko sala ngo. On n'est pas bêtes. Et puis tu joues à la villageoise, tu n'es pas une villageoise. Tu sais ce que tu es en train de faire. Mais ma chérie, je vais te dire une chose. Et loko ba benga ka tika. Eza malamu. Il faut savoir ko tika. Aussi au fond d'ici pasteur avec 3 mois na kati ya prison. Au moment où il y avait l'incohérence dans tout ce que tu disais. Hein? Tika makambo ya pele wana. Tika makambo ya pele Mimi Chibola. Reste calme. Cherche ta délivrance. Kaka nenge bolinga kakozwa biloko o eza ya yote. Mama nanga histoire wana nyoso o relata ki biso ndenge obandaki ndenge okendaki na oko sambela oke okutana na papa na biso akufa pe asoname papa ya mwana na yo bokutana na ye akosa yo prophétie ya lukuta ke famille no bazolinga bali ya yo ake ko tia na hotel abandi ko coucher na yo ake ko tindi biye papa na yo aye na Kinshasa ba pesi mbongo alibala babali yo. Mama obala naki na cascade. Obala naki profabriqué. Ezaki libala profabriqué, maman.
Siko mutu yango akufi, mukuna azana nini kuna na kati ya lupango ya papa o akufaki. Mwana na ye, avant mukuna kota na prison, la fille de ce messieurs là est venue avec les documents ya cadastre. Namba media na biso oyo alakisa ngo ba kombo na bango nyonso eza na kati, kombo ya mama na bango eza na kati. Mena batu okuti ba basi batongaki ndako na bango na ba pasi na bango. Mena yo yeka lobi bati ya kombo no na kati ya ndako obi ke bino bokamusa batu Tu as bien dit que obande ko linga ete lere mutu akufi mutu obande ko linga ete mais Nzambe a libéré yo ma sœur. Cherche ta délivrance, continue ta vie, fais des formations, luka musala. Comment olingi o gagner kaka vie na pete kaka boye? C'est l'erreur o bosala ka mingi bande ko na ngai. Bande ko na biso ebele akini bazana ba biloko wana makasi. Tala makambo nani mwana mwasi asala kipe. O asala kina Moïse mbi. Bolingi vie apprécier boye pona nini? Il faut travailler pour gagner quelque chose. Ne croyez pas que ovandika na kwe moko boye, okosi likambo moko boye ba pesi o ba million, non. Mami Chibola tie libéré papa ya mwana na akufa na ye déjà. Oloba epe bien mobali akufa ki ozalaki kutute okende kine soki ba Chine soki wat mama. Ozalaki deuxième bureau, conséquence ya kozala deuxième bureau yango wana. Ozalaki deuxième bureau mobali akufi mama. Mikanda ndako ne eza na maboko ya bana na ye. Siko yozo okangisa kina no mwana na ye alala ki pena ba prison ozu pe pasteur okangisi yo bande okende ko luka pasteur na intérêt na yo ezala ki violté et puis eza selo ba dire na yo donc tozaka ba bes bazo bate ndenge to landaka bino na ba media oyo ya communauté on n'est pas des oba obande kokende komona na kokuta na pasteur soki ezala ki kambala moko olobaki okutana ki soki na garde corps na ye abiso papa zo lukayo OK première fois wana accoucher na yo bala moko bimisi yango ça allait être autre chose mais OK deuxième fois balali ususu na kati ya biro wana bazui 100 000 francs congolais ba pesio donc yo après kolala o ba futa kayo donc viole ezati tu étais vraiment considéré comme une femme libre o ya kenda ka balali ba pesi mbongo. Donc, obando sala ba démarche wana nyoso po bana ya ex mobali na yo bazanga place bazanga ndaku ba pesa yo yango. Au moment en regardant bien en écoutant bien ton histoire makambo yo zolo ba wana ça montre que bo umela kina papa wana te aye kukufa. Papa bato akufi atiki mwasi na bana yo zalaki kaka deuxième bureau profabriqué na kati église. Siko lingi ba bien na ye ba pesa yo. Et puis ba ezate ko ozo lukango na bana na oko luke pa ya pasteur. Place ya bande place prophète na bande ko sala. Siko pasteur to lo bano makambo mutu pesa zo réfléchir. Pasteur wana aza conservateur dès qu'il a ko changer le mikanda ndako. Olobi ya bisaka ko changer mikanda ndako, changer ngo ndeni. Il n'est pas un conservateur, asala kana cadastre te. Il fallait que nous lukabatu ya cadastre peut-être. On m'a dit que ezaba biloko moko, ils ont concordé te Mami Chibola. Tika biloko oyo ma soeur, tu es trop belle, tu es encore trop jeune. Tu avais dit la fois passée, na bosso la politique que tu avais que 27 ans. Mais tu es encore trop jeune. Cherche ta vie autrement. Tika pasteur calme, pasteur muto abala kiote. Tika yi akota prison na makambo na ye mswazo sala. Hein? Ba rêve patriotique na ye wana akota nango na prison mais ezala na kombo na yo to fardo muneno zo mimemisa pona nini olingi obima jida bamba biloko no wana zo ba wana ezana mituna makolote Mami Chibola laisse tomber tika eloko babenga tika ezala ka très important eloko soko meke simbiti tika en t'écoutant par là. En t'écoutant en train de parler, en t'écoutant quand tu parles là, on sait que et l'autre moko ya malonga ezate. Donc nini ezate mawe ezate makambo ozuluba ozuya ko raconter ka pona ko raconter. Tu nous racontes les histoires. On sent par la douleur dans toi que basala ngabo mama ba viola mutu 4 fois ata yo moko. Bako violo 4 fois aux sous première fois aux sous rendez-vous deuxième fois ba pesa ka ope ba 100 000 francs congolais de ba futa kayote ba maman bazo la kisa bana bazo la kisa na Kinshasa wana ba sala ka ba passage ba pesa bango ba 5 000 ba 2 000 yo ba pesa 100 000 francs
na passage na bureau. Bureau na yo te bureau ya pasteur. Ba ko violo pe na ndako no te zeo. Ezate ko papa pasteur yaki ko talanga nde kangingai akoy singa na canapé na nga te. Yo moko se préparer au lati au sokoli au lati, bozui pe rendez-vous 14h 20h 20h. Ozui pe taxi ta yo moko kuna pati bazo kendo voler 4 fois. Mami Chibola, viole za place wana te. Ezate que parce que toza basi nde toza la ba bête, toza la ba zoba. Non. Ezape eloko ya kofinga o te, eloko ya kolakisa yo ke makamozo loba, ozo sa les a bien te. Na problème na histoire na yo wana. Parce na évêque mukuna vraiment a mérité qui 3 mois ya prison wana te, ceux qui 2 mois wana. Non, il n'a pas mérité ça. So ki a lobi afunda yo Mami Chibola, yo nde bakokanga yo. Eloko eleki tike ezate ma sœur, arrête. Tika biloko wana. Congolais o melanga na kobosa na te. Soki osali 2 mois le kalisusu te, o continue ba prière ba kobosa na yo. Sala ba prière na yo luka délivrance. Batu ba kobosa na yo, to bosa na to melanga biso na kobosa na te. Et puis Congolais pardonnera mbangu, bako pardonner, tout le monde va te pardonner, on va t'oublier. Ça là est là comme sous tika. Na lupango wana ozo déclarer okende kola na po apesa o lupango. Mais c'est que okende ki na consentement na yo, okende ki ozala ki conscient que OK po ba pesa o lupango. Mais na katika ba dire wana obakisi susu a viola kinga. Mais olobi obande kokende kuno badola na po apesa o lupango. C'est quoi viola ki sous place ni? Parce que l'autre bande ko mema on a bureau na ezali po ba pesa o lupango. C'est quoi a édition condition pour appeler le pango ala la na c'est que au sala ki yango lero kiti sibilamba c'est que au sala ki yango na consentement na yo moko o linga ki ko sala ngo pose aki na besoin le pango c'est qu'on viole ye wapi place wana. Non Mami Chibola to oza na raison te na to tala na ona kati ya mobali na ya kufa wana papa mwana na ya kufa le pango na wana atikeli bana na ye ba pesa o yango na onde nini kombo na yo eza na kati ya testament na yete. Na buku ya lupango kombo no ezate mwana ya nini ya mobali na yo alekaki apesa ba détail nyoso a présenta na certificat ya ndako. Hein? Abimi alakisa na ba certificat ya enregistrement ya lupango na bango. Batangi kombo na batangi kombo batutu baza na kati ya nini wana ya lupango wana. Kombo no ezate. Mutu atiki bana. C'est quoi yo qui ne na passer pour apesa yo lopango wana mais il faut za la villageoise dès que zo le boza villageoise mais na limite que villageoise s'occuper otanga okoki ko réfléchir. Ma chérie viole za na kati wana te Mami Chibola laisse tomber ma belle. Luka osale loko moko tie encore trop jeune tinaka 27 ans c'est l'autre te dire essaye de faire une formation essaye de chercher quelque chose. Ça la taba commerce no sala il faut arrêter. Na kombo ya musali munene ya nzambe boye. Yo bi bandimi kombi o lelisi ya aseka. Obi ke soki eloko yango ezalaki na mutu na makolo. To lingi to défendre yo. Mais eloko no eza na mutu na makolo te. Ba violaka mutu 4 fois te. Ba violaka mutu 1 fois. Soki 4 fois c'est que akangeli yo abengisi o première fois soki olobaka akangela ki ona bureau. 4 fois wana nyoso abandi sala bimi na clé. Akanga ki ona bureau, akangi yo munoko, na ba scotch, ezala kape na poto, akei. Et puis ayaka alali yo akei. Wana linge ezala être chose. Mais ok alali yo na bureau, apesi yo 100,000 francs congolais, au foutu transport ok pana yo. Bozui deuxième rendez-vous, bozui troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous, c'est lo ba dire na yo moko muto sali rendez-vous parce que ba pesa ki yo conseil, ba conseiller ki yo yaka na ba preuve. Ma chérie, violezate. Il faut arrêter ça, il faut arrêter. Okoko ta prison pambo lo baki ozali les konzi ya famille na yo. Yo muto s'occupaka na famille. Okoko ta prison pamba. Na bato bazo soutenir lo bako lâcher yo parce que ba monique pasteur azana faute te. Donc yo na pasteur bo sumuka ki bo sala ki masumu bo sala ki adultère. Yo na passer bo sumuka ki faut bo senga nzambe pardon ezali kambo l'état te parce que boza ba adulte et puis bosala ki na ba consentement na bino ezali kambo l'état te ezali kambo spirituel faut bo senga nzambe pardon
J'espère que pasteur Mikolo a sali na prison, a luki sous ko zonga pembeni ya Nzambe. Parce que a salaki adultère. Peut-être Nzambe a punir par rapport ya kobo oyo a salaki na yo. Mais ça problème à l'état. C'est un problème spirituel. Bon, c'est pardon. Moi, je me souviens, l'épisode de Bande Kokola na banzambe malamu, na ba sifemsi. Ce qui okoi na pasteur, yonde ba ko punir. Yo okoi si musali Nzambe munene ndenge wana. Yonde ba ko punir. Mama luka Nzambe. Bako isaka musali ya Nzambe te. Parce que soki bino bo poussa na kapembe na ba pasteur wana tembele bako ya te. Ezala ka pasteur ala la kana basi. Pasteur na kendo luka bino na banda ko na bino te. Bino nde bolinga ko tika ba église to ko ya banda tongo tipo kwa. Omona muto abeti 3 jours ala la kana église. Et puis soki na fait ka ya kilte. Pasteur azo pesa batu mbote. Bo sali mulongo na ba maquillage bele. Bo pesa pasteur mbote. Ya nini pasteur akomi Nzambe. Bino moko bo komisa bango ba Nzambe. Bino moko bo kenda ko tante bango. Il faut que pasteur asimba yo na loboko apesa yo mbote. Problème muke na ndako ke na ngwe pa pasteur. Osange loko akoli o ke yebisa pasteur po pasteur apesa yo loko akoli eto il faut kendo luka musala. Bino moko nde bolinga ba pasteur na balala na bino. Bino moko po bino nde boluka ka bango. Ba pasteur ba ko luka bino na bandako na bino te. So ki ofanda ke pa na yo pasteur alinga ke ya ko luka yo te. Yo kende ko lala na pasteur ezala ki violete. Yo moko explique. Na ebite so ko comprendre makambo lo baka na ba video na yo. Yango media ezaka malamu te. Muto ko se contredire kaye moko en parla to ko ya ko se contredire. Ba interview na ba interview nyoso cohérence ezana katite. Yo moko lobi ayebisa ki bo lala po akopesa yo mukanda seke olala ki ondima ki kolala pona kozwa mukanda ya ndako ya mutu atika ki mwasi na bana. Yo moko na kati ya badi no lobaki ozala ki deuxième biro bakosa ki yo na prophétie lokuta nde okota ki libala wana nde za ekutu viol mutu wana nde fala ki ofunda. Prophète wana oyo akufa wana nde mukolo ndako loluka ngwe pa pasteur. Yende fala ki ofunda yende a viola ki yo. Mukuna te. Parce que pas mukuno kendeki a mes conscience o kendeki po olala na ye apesa yo ndaku oyo ezakutu ya pasteur te il faut la bête pondi mabilo kwa bongo. Ndaku eza ya pasteur te mukuna te eza évêque mukuna te. Ndaku eza ya prophète. Prophète asi akufa mikanda ndaku tike na maboko ya bana na ye. Siko oke kolala na ye po apesa mukanda. Omoni ke yondo za bête. Ma sœur, il faut arrêter. Tika passer asi babasi ba akite ye, libéré akite, tika ye na kimia. Luka diezi mususu, oh wana bo travail ki ango bien te, c'était pas bien travail. Même mutu asala droit te. Alors mona kaka eza lukuta, eza mensonge. Eza un truc là monté de toutes pièces. Il faut arrêter. Mami Chibola, tika, eloko eleka tika na vie ezate. Il faut tika biloko. Na komba nyoso gagner zalaka na muto a perdre zalaka. Donc na komba po obengi adversaire na ndenge adversaire na yo bobundi a gagner yo tika. Tika mama oyo kota prison pamba. Poso ki mukuna na ki autorité na ye yango azango anaza pasteur quand même aza évêque église munene. Oh ezana ba commune nyoso ya Kinshasa. Soki ba ke ko fundo pona ba video wana parce que c'est lo ba dire c'est lo yo moko e pa ya papa Molière olobi muntu soki politicien na na yebisa ki yaka na ba preuve o bengi passer pour la 4e fois. Po okende ko piéger ye o filmer ye o bi ke za infraction. Mimi Chibola tika ndeko nanga. Tika ba biloko ba appel wana tika. Laisse tomber Luka Nzambe. Boko yaki na ekobo yona pasteur bo lukande Nzambe. Eza problème ya l'état te boza ba adulte bosala ki bolingo na bino bobimaki na bino bosali makamu na bino attaque ba adulte na ba film na yo wana ezola ki sapeza ke bozaki ba adulte. Bosala ki ba rapport na bino ba adulte. Do bozande na problème na Nzambe, problème spirituel parce que le pasteur est marié. Oza mwasi na yete. Mais na l'état boza mikolo boyebi eloko bozo sala bako condamné ete pona yango. Donc il faut arrêter Mami Chibola. Exactement que ba féministe il faut ko kotela pourquoi ba kota ka eloko monique muto azana raison. Bokota ka boye bokota na buzo ba bokota ka po boza ba féministe. Non. Non bandeko. Non.
La fille n'a pas raison. Attends, mutuka ko tali boye. O tali boye ka histoire na ye wana o yoki yango. Nga na yoka ki yango bien belera le kaki na bosolo ya politique na pas papa Molière. Donc incohérence totale, il y avait rien qui clochait. Nous se zaka ba mensonge ka na sens ya osali bolingo amour na mutu eza violté. Bo sumuka kili boso ya nzambe, bo lukande nzambe. Eza likambo kendo funda na leta te. Mami Chibola eloko ba bengi tika ndeko na ngana sali video ka pona koloba tika. Mami Chibola tika likambo oyo tika ngo. Tika likambo oyo tika. Ba jije batali ba monike oza kutu na chance boso mutu so okipe ko funda opona video wana o filma kiye. Consciemment bien préparé batindi yo kende ko filmer yo moko bengi ye bokutani zokande za ipona ko filmer tika Mami Chibola kota prison pamba. Kokota na makambo te. Ozana no trop jeune luka formation luka eloko moko tanga babiloko ndenge oyebi ko loba bien te wana tanga yekola lingala yekola français yekola makambo oyo kotinda o gagner vie na yo o sunga libota na yo tika musali ya nzambe tika eveki mukuna akoya na masumu ne ye moko babiloko na ba rêve patriotique ne wana ekoti se prison mais ezala yote obi majida pamba. Bande kona ngai ya muke nazalaki nango yango wana Mami Chibola tika ndeko na ngai tika makambo yo tika ba appel wana le na moni appel no binzambe nanga mwana mwaso azobanga makambo te tika biloko oyo tika ndeko na nga tika obebisa bambongo pamba soki obebisa soki ba obebisela yo pamba okota makala pamba. Merci beaucoup bandeko na nga ya muke nazalaki nango yango wana ezaka kopesa ndeko na biso ya mwasi Mami Chibola conseil Mami Chibola tika makambo yo adversaire no benga ki adversaire no na komba mutu moko nde aganyaka bato baganya deux fois te. Donc punition penza a mérité o ekobo asalaki na yo asali yango 3 mois na prison ekokit. Yo siko luka nzambe luka délivrance luka église moko boye sambelaka luka délivrance pasteur pe je suis sûr et certain que na kati église kuna na kati ya prison kuna luka ki nzambe a s'approcher sous na nzambe po eteye likambo asalaki na yo soki otali bi eza de piège yo muto yo piège ki pasteur ba viola ka mutu mbala moko mais 4 fois te Mami Chibola et puis 4e fois yo moko filmer OK na caméra yo moko bengie oyebite ke babiloko olobaka ta musu yo moko ozo comprendre ngote. Ba confusion na kati ya maloba no makasi ndeko na ngai tika biloko yo Mami Chibola. Ozo se présenter lokola victime mais en t'écoutant parler là, on sent que oza victime te. Oza victime te obande ko sala ngo po nyoko la bana ya ex mobile na yo. Po ba pesa yo mikanda ndako po bana na siko batika la nani. Ndeko na ngai mwasi. Bango ba perdre déjà papa yo za mwasi okobala na yo lisusu obosani papa wana. Soki mobala ngwa bande ko lingo vraiment soki alinga kio bambongo anso bande ko dépasser ko bengisa ba famille no bande linga ka sombelo place na yote anga ka tika ka ofanda na banda kwa kofutela te azalai quand même na ndako azai mapango soki 4 soki 5 pourquoi pesa ki ka moko akomi ngo na kombo no mbala moko bosilani mobala alingi mwasi asala bongo te il fallait que sombelo ka lopango mbala moko famille no ezoya na banda kwa kofutela te ba ye déjà boza na kati ya lopango na bino olinga ko ya ko réclamer ba biloko te. Atikela ki lopango te mama vanda vi na olobaki bien pe na ba video na yo ke ba interview no sala wana olobaki bien ke obande olinga eti alors nous allons libérer yo recommence ta vie popola elamba continue telema continue la vie continue tika passer muku na ezaye mutu abala ki yo te mutu atiki yo sala lopango sans place ya kovanda na mwana eza papa ya mwana na yo eza muku na te ma sœur. Vie oyo eza compliqué. Kosakana na vie te luka o gagner vie na ona ndenge ya bien. Tika pasteur mukuna. Biloko na yo eza na incohérence moko makasi. Eza ko tenir debout te ba biloko zolo ba o se contredire olobi boye ko zongisa boye eza malamu te. Viole penza longola na no viole. Po ba viola mutu 4 fois te longola penza viole wana. Merci beaucoup. Bande ko na nga ya muke nazalaki na ngo pona elkambo yango yo. J'espère que notre sœur Mami Chibola akokoya na video oyo ezaka pona ko pesa conseil na okondane yete na condamné pe yete mais na pesa conseil atika basumukaki eza adultère basalaki basenga pardon azonga na nzela nzambe atika biloko oyo
Mami Chibola, tika biloko oyo, tika biloko oyo, tika. Oza na raison te, ozo yeba, ezo simbate, makambwango, ezo simbate, eza na incohérence makasi na kati kuna biloko ozo loba. Do ulala kina passer pona ndaku, eza te po ba viola kyo. Tika biloko ma sœur, senga bolimbi se panza pe continuer chemin na yo. Merci beaucoup bandeko. Nzamba lola batela moko na bino. Tokutani na video ya mususu. Bye.